www.potonapoto. Sans polémique, sans tricage, babi mutuna mutu na elamba na ye, mutuna mutu a défendre kaka kombo ya elamba na ye. Ya mpe biso moko to ekube to landi mbangu pour to bengisa to yambe to solo na ye pe a pe na souvenir papa Wemba ndenga akei akepe na eloko na ye moko. Mais eloko ngo nindi boyi bon pe ka na micro. www.potonapoto. Merci l'invitation. Bonne nzela. Nzela Londres comme d'habitude hein, biso comme maïkaka. Otieka essence okati. www.potonapoto. Ya papa Wemba eza moi dessin boye munene pour kina songi eza moi munene azavani depuis pour la awa ya eza moi a na salle PK pe basinga misatu ya meke. Gabana ayebela mba wana to baki otala ngo ba moni ayebi yango te mais oyo potie na mutu comme zo boya ko lakisa biso eza pe ya lokuta te boy nga mingi na créaka alors na ke na magasin moko na koti na sous-sol na meke lamba esimbinga à l'époque bat pe baye baki yango te 2005 na komola tango bat baombenga nga Mtaliboma, bilamba etengama, o bilamba minene, bilamba www.potonapoto. Voilà. Nationaliste. Aozo boya. Kolaksa biso chapeau. Ipo la tia pirate te boy. Poto na moko na bino ya yetu kata ko musicien. Poko ela tenir papa Wemba. O ya lataki elamba. Ça va ni de picho. Il pas là tiango a tu ba Facebook eza kutu yo pe ask ko yeli biso chapeau boya savani de picho ba comparer à papa Wemba na ye ba moki ye ba biza chinois ils ngwanzo na mi pesi combat nationaliste donc je défends la Grande-Bretagne donc na kolia na ba voiture na bilamba na basi na bango www.potonapoto. Wemba tia zaki na concert eloko moko papa Wemba lata ki na kati concert roi na le Côte d'Ivoire ezaki eloko na moko zaki na nzota papa Wemba na Londres batabilamba boze belé no bozara yo moko. Oh mais bien sûr www.potonapoto. www.potonapoto. Mboti na bandeko so balingaka Lamine Donvo, journaliste du Saint-Esprit, nous toujours matériel qui toque aussi avec les meilleurs sites www.potonapoto mais pour la méba animaté avec partenariat ngai Congo direct avec Arnaud Devouma 500 mégapixels na pesi mbote na réalisateur na biso susu ingénieur de son Junior Kadia Merci Media ndenge za kababi lelo oyo to yambi moko ya bato o balataka na bango bien o biso moko bazero to benga bango ba saper auti na mboka ya Londres to représenter binoye ba benga na kombo ya Ethage seke nationaliste ningi zala kaka ya betaka na kaka Viviane Wesson abimarate ya la na kati wana sans polémique sans tricage babi mutu na elamba na ye mutu na mutu a défendre kaka kombo ya elamba na ye ya mpe biso moko to ekube to landi mbangu pour to bengisa to yambe to solo na ye pe a pe na souvenir papa Wemba ndenga akei akepe na eloko na ye moko mais eloko ngo nindi boyi bon pe ka na micro Wemba tia zaki na concert eloko moko papa Wemba lata ki na kati concert roi na le Côte d'Ivoire ezaki eloko na ye moko zaki na nzota papa Wemba sans polémique sans tricage zalaka toujours na obengisa ndeko na ngai mokonzi ya Viviane Wesson sans polémique sans tricage nazo kote na pesa imbote boni papa kaka yote la mienne c'est tout un plaisir au monde sous lelo mamiko ile kebele en tout cas merci l'invitation bonne nzela nzela Londres comme d'habitude hein biso comme maïkaka otieka essence okati fandago tout sola bien voilà ni bisi bino toujours ndeko nanga penda moi la Londres solo wa défendre toujours elamba na ye jeune élégant o babengaka bango ba élégant ba jeune bataka propre
Quand nous avons la tobeta masolo na biso, nous avons le ngai sans polémique, sans tricage. Mutu na elamba na ye. Mutu mutalata elamba na ye. Bamusu baza wana bataka bamakela bango mususu, bamusu baza na bataka makela bango. Mais ye suko ngal bare lomo banda mama bota etili le ka Viviane. Parce que to sola na ye, boyo kapel logo nino oni nga isi bino tout à l'heure papa wemba akufi na yango akena yango na nzoto na ye. Voilà. On a tenu tout à l'heure à Londres, les Kindegenini, Batalon. Bien, Londres, l'équipe bien Londres, comme d'habitude, quand toujours défendre Gak. Donc, tout à Londres, hein, à défendre toujours Elonae, donc ça va. Nationaliste Sengal, Napenda, expliquer biso Marambo bien. Pour battre Belé, Nambabilamba, Oyo, Ndetoye Beli. Bamusu bakotona ki mokolo nsu abanyong ki bomo na moke nsu abanyong bana ki chassa nsu abanyong bana poto so bato ba yeba nationaliste comment on ba boto na nationaliste en fait kombo wana ezana histoire moi mulai ngai na vie na toujours reconnaissant na muto asela ngal kamba bien na koma yi na Grande-Bretagne na zaki na ba 17-18 ans alors ba anglais pour nous qui liboso en France mais ba anglais va pesanga Canada bango sans discussion ba lesanga alors on a reconnaissance wana na mi pesi combat nationaliste donc je défends la Grande-Bretagne donc na kolia na ba voiture na bilamba na basi na bango comprendre mais bien sûr akasi moi si on a nazana na ndako azana Grande-Bretagne nazo défendre na ye voilà. Voilà, merci à tout balandi ba comprendre bien. Mais ce que pour la mamba bilamba oyo, au bandé on katon comme na Londres, au bandé qui on bandé qui chasse, au bandé on bilamba on va agir. Bon, ce qui déjà na ba 18 ans na Londres, c'est que na mona mukete. Donc na go banda bilamba na 12 ans te na l'arté. Moni na zwa ki chance na epoto na jeune na âge muke. Na va na Paris. Nous avons en Hollande, nous avons Paris, après idéologie, le but que non, place à bien on a stabilisé, et ça, Londres. Donc, Bilamba, tant nous avons à Paris, nous avons bambou nangai, comme Bajan Nyon à Paris, mais nous développons plus tant on a qu'à Londres, puisque en fait, toute ma vie, la grandeur de ma vie, nous vivons une bonne partie. La Grande-Bretagne qui est ailleurs. Voilà. Merci beaucoup. Vous comprenez bien. Pour le monde qui est normal, même Tabilamba, azo sur la bien, azo sur la kimia. Mais bateau bazo landayo, bangi naba comprendre. Dans Londres, Tabilamba, vous êtes belé no vous arayomo. Oh, mais bien sûr. En fait, pour être franc, la vitesse Morizaki qui est na 92, 95, et ça un peu na baisse. Le quoi bébé se vend dans la Grande-Bretagne, blondio se aller, tout est allé. Moi vitesse soit diminuant, mais il y a des têtes. Oh ok, sur monier, il y a rien à voir. Alors bah peut-être appeler les solotés, mais à zo défendre cause naïe, donc il y a la manaïe, na idéologie naïe. Baza et belé. Bien sûr que Bazali. Nationaliste. Pourquoi yo Kaka Viviane Obani Mamba Viviane on a kota penda qui le lola taka Viviane ça fait combien de temps déjà? Si je me souviens encore, il y a 2005, nous avons un événement au alors on a dit il faut na lata puisque à l'époque on avait presque Londres Mumba. Peut-être batou o ba yé lelo ba yé bangati mais nana ba petit nanga ba mona nga ba yebi dans un événement en 2005 alors nangaki na créé elo nanga poussé nga au moins ndongo lati boy non c'est pela nango kana nzoto na yo na obwa ke ba fleur na nzoto na yo mais et pas nanga na okota ngo souté pour na mona ngo
on dirait non na ko copioter puisque au sein l'idéologie na nga mingi na créaka. Alors na ke na magasin moko na koti na sous-sol na meki lamba et simbinga à l'époque bat pe ba yeba ki angote 2005 na komola tango bat ba mbenga nga Mtaliboma, bilamba tengama, au bilamba minene, bilamba, mais les lots vraiment, mine de rien, je dirais bien dans le monde. Oyo a zanango mo belé, kolikanga bazar. Ah bon? Ah, t'es bazate. Très rare. Et puis, pour zanango belé, il faut en Grande-Bretagne. Mais oui, sauf en Paris. Pour Viviane. Voilà. Viviane Westwood, puis c'est moi, je me prénomme le nationaliste. Hein, donc, par rapport à Viviane Westwood, et na elo oni ba anglais ba pesananga. Comprendre? Donc, na Viviane Westwood, na monaki vraiment eloko. Pour na landati, ba yoji ezali que je respecte, ba nyonso, ba comme des garçons ezali, mais on a créé Mushino. Bon, Mushino, on dirait ba bébé bana. Na mona ngo vraiment bon, na sepela na ngote. Mingi bana nga moi Mushino ça bien. Mais surtout tanga ba yoji, ba gabana, ba bleu belé, ça m'intéresse pas. Nga elo je vois na créé idéologie nanga. Et puis, son amour, on a moto. Ah, mais référence. Donc voilà. Merci beaucoup. C'est toujours une canne qu'on a. Mais Mouchino Lopé, tout le monde va s'appeler rebellé. Il y a bien à Londres, il y a à Paris, il y a Italie. Il y a autant à Paris. Tout le monde a mis ballon, mis ça tout. Dans Londres, puis on s'en va dans Facebook, tout ça dans Bango, dans Italie, puis tout ça dans Bango. Mais là, tu as trop Mouchino. Babi qui non, il y a un peu na mode. Ouais, bon, au moins, mutu na mutu. Moi, je suis venu boy. Nous avons créé idéologie. Tant nous posé la question, et ça inspiration na. Donc, mutu po aya kolongolango a convaincre que ça yangote. Et ça passe. On comprend. Comme nous sommes mutu là ta mosquée non, on convaincre inde. Sauf que ceux qui a coûté mon à 7 ans, à la Tiango, c'est que c'est moi mon boulot. Mais pour Bilamba, il y a né vivant au sud de Tongilaba, mais qui est à Tongilaba, papa n'a pas maman. C'est que coûte à mon bon, ça ne m'inspire pas. Je respecte tout, là, différemment, mais Griff, n'a pas vraiment trop de sauf na ban. Sauf na ban. Mais ce que Dingana est bon national, c'est de défendre. Viviane Westwood. Mais là-bas, tout le monde a bilamba bien à Londres, moi à Londres, à Paris, en Europe, en Amérique, en Asie. Bateau pe no mona ka ba défendre ka vraiment bilamba. Bon là so fan ni na mona ko pe na yo linga trop Facebook, de pe no fan na retard no ba Facebook no belé, o pe no mona ta na musika, mais matin na ba vidéo to ko mal na ba réseaux sociaux, o pe no ta la na défendre la manding yo linga ko défendre lamba. Ouais, mais Bazali Belé, hein. Bazali Belé, na son abina bana à Londres, hein. Cousin d'Angazan dans la monarchie. Là, t'as comme des garçons. Tony Tweng, le Gogan. Na monarchie, le jeune encore, mon frère, Nani, comment il s'appelle? Bon, ça viendra. Non, bah, Simon Bongo, il est là, il s'habille sans complexe. Akola ta pantalon, akola ta lipapa, il suffit et bon, ça va en zotonai. Donc, à Paris, j'ai mon frère, le mannequin de Paris. Allah t'as bien, à se défendre. Bah, monsieur Sou, na couture, bangoté, mais mon tout n'a trop, peut-être pour, trop souriant. Le jeune qu'on appelle Ngando. Trésor Ngando. Moi, Nadmirakaye. Puis c'est complexité et puis bitumbatier et l'autre. Donc voilà quoi. Mais toi, tu n'as pas défendre Dieu, t'inquiète.
Dédé Nzongo Mokonzangaba. Ah, bon, au moins, peut-être, na tangete, ils étaient par manque de connaissance, ou bien nazo boudé, non, pas du tout. Mais na ébiété. Na mon araye, mais na ébiété, Trésor Ngando, il y a, ah, nazagi na yo, de côté na métro, tout le monde est ayambinga, on dirait ça y est banga. C'est des gens comme ça que non, ils se respectent. Ils ne me respectent pas, ils se respectent. Donc quand tu te respectes, moi je te donne 2 fois le respect. Voilà, merci beaucoup. Tout va comprendre, mon opena aux sans polémique. Mais ozo bangano bango ou bien lingano pena polémique. Non. Bon, na âge nanga na obanga neti nani. Soki nzambe te abengi papa mbalelo que na lati brassaro lelo uniquement pour na et puis na katisi de Londres na e awo. Soki nzambe wana te. Obanga mutu te so mutalingi bitumba ti dit non. So mutaye na polémique tu écarté, mais moi je dirais à tous ces gens là au balinga basketball, football, bilamba, au moins histoire à papa Wemba était à Bisso. Voilà, histoire papa Wemba était à Bisso. Nga ngina ibaka bat pe ba talo ba ngba yiba fa tiki tout au balinga ka nationaliste ngola ta ba Viviane dans le monde entier ba ngba yiba banda likolo tina se o yo la tira ka Viviane Wesson ou bien au côté si côté. C'est lelo na pour na mamba papa Wemba. Donc il y a ba Viviane Wesson de Ali. Et puis Mutunabiso nani babiloko yali bako musu bato bazotala omoni lelo surtout bito ki wana moto pesa exemple de Trésor Ngando surtout ki na Trésor Ngando yé à part yoji aibne loro mususte ozomo à part yoji aibne loro mususte mais ngai siko bato batala o batala yo nangana yo mena omula ki non au côté mo ba changer couleur dans la carte oyo ezali ya mona Viviane Westwood. Oui. Oyo mona Viviane Westwood, pantalon c'est du Viviane Westwood. Oyo isa McQueen. Et puis évidemment chaussures on a linga karagola déjà le français Weston. Les lunettes. J'oubliais le chapeau. Isa batebe ba bien on a hanté. Tes lunettes, non, pas tout chapeau. Ah bon, lunettes c'est pour l'occasion, mon caméra c'est pour l'occasion. Ouais. Merci beaucoup. Tout le monde a solo auto fan lelo ngana ngaka ba épreuve ndenge za la kaka. MC mo kuta yebité nazo l'axiango ayebi kutute. Moni lelo to sa musala fo za na ba épreuve ko yamba mutute tchanga pour surtout fan les solo wana o lelo ve beaucoup papa Wemba. O lelo akei akene lelo na imoko lelo kango nini ngana la sapa ya razater ngai Arnaud de vous ma 500 mégapixels ngeza la kaka bia la ni songi biso na Arnaud penda to la kabna ba vrai songi toujours l'accès lo kango sikoyo avant to koma razater nga obendango sans tricage biso tozana pour la famsala chapeau bomona na mutu papa Wemba yango pe bozomona na mutu naye musala ezalaka nde boye voilà na pesika kambote na bela dinganga na kati na Kinshasa bon séjour motema ya Julien Botalatala oyebi photo Ouais. Mais bien sûr on a une photo. On a une photo très bien. On a une photo trop bien. aucun moins Non, ndima été qu'on enregistre pour comme une surprise, mais c'est très bien. mais si le moni awa olati ya couleur msosi na mtope couleur msosi alongo bele bende. Non, si je dis que naza lango belé, naza ba chapeau différent et belé. Le modèle oyo. Il y a pas une marque ni baye. Oyo ezali Child of Jago. Eza ouais. Child of Jago. Il faut une petite explication. Child eza mwana. Of Jago neti mwana na yo. Donc mutu asala ekoti oyo aza mwana Viviane Westwood.
Alors, après ça, maman a combat Djago, comme une grande personne. A bien un combo n'a été, donc child of, netimo ananga, child of nationaliste. Voilà. Donc, Yangwana a mis ça combo ana. Voilà. Ndenge ni vraiment nationaliste. Papa Wemba, il bien moi kala, non? Oh, mais papa Wemba depuis l'enfance. Depuis, bon, peut-être lui ne me connaissait pas, mais depuis na joie esprit, na que papa Wemba existe. Esprit Niozo. Mais depuis que nous comment reconnaître bateau. Hein? Depuis l'âge peut-être. Il a bino vote ku vote. Ah, ndenge plutôt à Naoyembela biso. Voilà. Il y a eu la bino vote ku vote wana boy. Non, 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 non. Au moni, il faut que d'abord Moutou et l'ambarate. Il faut que et là on y a ça derrière et l'ambana. On a au c'est beaucoup plus de valeur. Ce qui tout à la qui a la tendance, ça peut être un délinquant, mais azo memanini dans la société. C'est ça qui est important. Voilà. Voilà, merci beaucoup à Tubazo, là, parce qu'on comprend bien. Et oui, papa, moi, kala. Tawano, papa, moi, banaka. Ngana yebio bien. Bato bata, baby, qui na yebio bien. Mais, na ba chapeau là, tara. Oh, na domo là, tonga mikolo. Au banana, ça chapeau, moi, moulai, moi, ya noir, ou moulai. Mais pourquoi pas, vous préférez que papa, oui, ma kalawana, ba chapeau, wana, une sous une minute, yo. Avant qu'il ne concerne à Abidjan, on peut faire un ces chapeaux. Pour ça qu'il y a un peu en fait, il y a un habité. Il y a habité, donc il faut. Si on a habité, ce que expliquer Papa Wemba, il y a ngati. Mais on a habité comme je disais. Naza fan naïe, il n'y a pas de pourcentage. Comprendre? On a déjà fan naïe, pas puisque à l'attaquant, mais seulement. Pour na mona kae ninga zaleli et puis ba comportement na je l'aime. Alors une fois na mona ke na kotiwana ya noir ba benga mountain dans montagne. Hein ba dessiner le quoi montagne. Na bengi papa we manabi non mon vieux en fait ngana lingi ba bi kotiwana naza na ngo et puis naza en possibilité ozwango. Na bi ke yoza na France ba te ka ngote. Mais ngana naza na ngo le quoi na petit na yo il faut zanango le ba couleur nyoso yo lingi abi ah bon azali na kin abi nga bon abi si abi OK tindelanga avant le bandingo na tuningai abi bon mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi abi ah papa non rien nani na pesa ba chapeau autant de couleurs que Olinga, pas autant de nombre mais autant de couleurs qu'il y a. Alors, tant que OK, au Benganga, Sokoziango et tout ça, et puis au Pessangaï, suite à la fin, OK, d'accord, papa, le président n'a au Benga, mais à raccrocher qui était, n'a qui est, mais non. Et c'est encore des gens comme ça, à ce loco sans rien demander. Et moi, ça m'a. Donc, Nabi, mais. Papa, donc, il est simple, il est sincère dans ses paroles. Mon épouse a alors, on a dit, OK, on a tindelié quelques chapeaux et je suis venu en France quelques fois, on a mis des chapeaux. La plupart des chapeaux, oh, bon, mon a na mutu, sauf il y a noir. Oh, bon, mon a Mountain, c'est mon vieux, je l'adore, je l'aime beaucoup. Il m'a rien demandé, c'est moi qui lui ai offert. Au moins, il y a qui na lobby. Chapeau ya mwindu mais dans l'ongopé ya mwindu te voilà omoni ouais parce que nous c'est tika les alongara yo mais ce que lelo akena chapeau yo latina mutu on va bêter un concert akena yango mais ce que yo tant papa Wemba azobeta concert à Côte d'Ivoire à Koufi na chapeau na yo azalaki na nzoto. Au santé qui nini. Ah bon, l'histoire est que avant qu'il
na Côte d'Ivoire nazalaki en relation na ye et puis atindi na bengi Cornélie tosola bien na Cornélie abisinga que non papa nazokende ngabi non lokozo kende ngai fona tinela papa chapeau mosusu po nakoka beyela mbate aza tellement aleki nga musika mais na accessoire nakoki ko épauler po aza vie faza toujours likolo alors na ke place en soma babiloko na bengi ye na proposé chapeau abinanga non petit wana na liboso wana ngabi non vie ndenge oza boye c'est moi qui te vois comprendre wana le passé zwana oyo otala bon ekei ba frette banini akomi kuna on est landaki na Abidjan be landaki na Paris alors tant que comme à Abidjan c'était tant dans mon image wana ça m'a coupé le souffle donc à part papa nanga à part maman nanga na tikala ko lela ndengwana te moni j'ai pleuré ces vieux comme s'il était mon papa et que tant on a mon aki Susuke a Koufina chapeau parce que ngana e bakite ka ola tant a Koufina chapeau et puis mutu mo a groupe a komeli nga papa kwei na chapeau na yo voilà alors na lobika ke au fait nzamba linga connexion wana ngana papa Wemba et Salama et que je sois là parmi les gens qui étaient là avant qu'il meure. Ça m'a fait mawa, mais le voir avec quelque chose qui venait, il m'a pas demandé, c'est moi qui lui ai offert, qui venait de Londres. Donc ça, c'est tout un plaisir. Voilà. Voilà. Le loyo pe papa Wemba atiki libota na ye atiki maman de Amazon atiki bana na ye message nini oyo ko pesa na maman wala na bana na mona ki ba image ya maman Rosa na mona été na kuta na été mais j'ai vu na caractère na ye c'est une femme très forte. Je pense que avec papa, pardon, ça a très bien ensemble. Dans mon abana bango que je connais pas, je pense que continuer quand on a sens et que après papa qui mais il est encore là. Il est encore dans nos esprits. Azaki a 66 ans. Donc, celui qui va vivre naïe, Banda Abotami jusqu'à ses 66 ans, je pense pas que Lelo va changer, va coordonner mon sous bien, va changer ma petite Nabango, parce que papa n'est pas là. Non, je pense que c'est une bonne femme, beaucoup de bien et que elle continue toujours que beaucoup de bien. Et voilà. Voilà, nationaliste c'est donc plutôt tout tikayo batu tout ba romisko ko Lucas ko chapeau na yo batu tout ba mo Lucas chapeau na yo chapeau okota no magasin mo to ko mona yango po mona ngo kaka et pas ndeko ngaza na epembe ko yo ka sonité oza ndeko mobalo la taraboza forme la maba solo la na osola ndo ozelamba mais écoutez combien prix non pour l'homme sous leur cher. Non, bon, je ne parlerai pas du prix puisque ça, en fait, mon écoutier, basalango munene na olongola. C'est très bien que yo longola o laksano bilambate mata chapeau. Na olongola tout à l'heure, mais le fait que batiango na décor ya funérailles ya papa na bengi batuana mukolo wa salango eza toute une histoire pour lui pour abanda ka papa Wemba mais ayeba quitté impact ni papa Wemba zanango mais là peut-être dans le bref délai bon monango na ba site ya mutuana abando tia et que tu as été mais que tu oh ba ça là papa Wemba moni donc le lo na la tiango na ngala tangote tant papa a tia quand on a mutunae
moi je ne peux pas na zongo suna tia na mutu nanga je ne pouvais pas yangwana omona ngai ya gris na tia na mutu oyo na tiango kaka en symbole pona mémoire couleur moko pona mémoire à papa na marché peut eza sauté pour vous informer eza sauté il faut poser la moins 8 semaines non na marché zaté donc ba couleur eza nango belé mais couleur oyo esili déjà donc il faut arroser là il faut que tout temps non ça, le chapeau appartient à Papa Wemba. Ces chapeaux ne m'appartiennent pas pourtant non tant on a somba kiango c'était pour lui exclusivement moi pour sa prise parce qu'il y a papa non je peux pas aza trop monene kolekanga na koyi ko pesa ata écouter 1 million je peux pas dire. Mais tout le monde a 4 nango modèle nango na 4 ningeza ba mo na mutu na yo tu ba mo na photo ouais ba détail il faut pas zonka ningeza boye na 4 ti bazwa ka boye tant ba resomba ngo wana siko ba yeba de quoi il s'agit. Ah bon Voilà, ça appartient à Papa Wemba. Ces chapeaux appartient à Papa Wemba, à personne d'autre. Parce que comment attaque 4 nango. Non, il faut sombater pour via l'attaquer. Donc il faut somba, so sombi yo qui passe nango après au ko talango comme tu veux. Voilà. Merci beaucoup le nationaliste tout comme vraiment dans souka ya émission na biso pour tout tika pour appeler na banzele belé ozo kende ozo salama belé est-ce que message nini au pesa soso ya souka pour na ba saper batikali papa mbatiki kirina e ba kaida ba kaida batikali bazamo ebele monta ba kono bango zate appel équipe msati ki na nini na molkai équipe nemoratiki ya ba fille bala mibali atiki su ba saper ne pisukuna ba tebele ba tout ya tiki ba no seni Papa Wemba eta ki yo pe comme pour seni Papa Wemba ndeko ba no se na musique ne moi message ni opesa na ba tout oh lelo bazoli la Papa Wemba. Ouais, message à Souka, je dirais ils a personnalité, ils a que ça s'adresse à un groupe. Pour Papa Wemba on s'adresser à un groupe T. Après ça qui biso nyonso la chance ya olingana abi bolingana banzembo na ebele bolingana amour donc moi je dirais la même chose message au kana repasser mes amis mes frères banana biso bazokola lelo basi na biso bolingana ne Papa Wemba asengi donc tout le monde ba président comme ba musicien na ba sapeur to lingana to zala potala kaka ne papa akufi na Côte d'Ivoire omoni nde bayambi biso eza amour eza karaté que po eza Papa Wemba heureusement encore que Papa Wemba muto azana niveau wana mais to lingana ndenge bapaya balingi biso donc c'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup nga pense qu'il y a une question moko nazotuna yo après wana bato baotala nde baogege biso après wana totiki yo o kende na yo voilà nationaliste aozoboya kolakisa biso chapeau ipola tia pirate te boye po toana moko na bino ya ye toka tiko musicien ela tenir Papa Wemba oyo alataki elamba savani de picho ye palati yango ationa ba Facebook eza kutu yo pe ko yeli biso chapeau boya savani de picho ba comparer ya Papa Wemba na ye ba moki ya ba biza chinois eza ngwanzu ya Papa Wemba eza moi dessin boye munene pokina songi eza moi munene ya savani de picho po za la awa ya eza moi a na sel peka pe basinga misatu ya mike gabana ayebela mba wana to ba kotala ngo ba moni ayebi yango te mais oyo potie na mutu comme zo boya ko lakisa biso eza pe ya lokuta te boye oyanga bon il faut pas somba pour ba mona ya ça va ni pas qui nous somba on monte to ba taille ba moni que au fait mutu omoni oyo mutu amoni ngo place musu te sauf na mutu a Papa Wemba
ok nga naza deuxième moto amoni nga nango sur la savane ou à l'attaque. oyo eza ya papa Wemba elamba na eza ya 2015 alors so moto azalaki nango na 2015 déjà abomba ngo kati papa Wemba alata yango mpo ya bimisa je ne pense pas nayebi te je ne veux pas polémiquer hein soki eza ngwanzu bon ça va ouais ba moyen na ye dans ce celui qui au formé biso na bato mosusu balingaka mpe nda yo ndenge olataka tongaka kaka na yo mpo na yambi nde yo bato nde balingaka nde yo olataka oyebi eloko oforme bato bayebaki yango te elamba papa Wemba alati ya gabana wana eza elamba collection ya 2015 eza collection ya 2016 te. Ah bon? non eza collection kala mais non bah brusquement brutalement et comme belé na marché mais ceux qui bah sont pas chinois et qui a là tie bongisi ça va hein mais ce qu'on dit batika ne ko tromper biso ba c'est pas une bataille qui yango tiens ko ba ko taba ki ne pas une baiser vrai oh ya ndeko mususu ça le coup mais na kati ba comment toujours Dolce & Gabbana mais il fallait bâtir Chine ou bien Turquie place kaka moi ba bosana ki ngwana mais ça va le conseil nous peut que bateau au balingaka kolata biloko ya ba Turquie ya ba Chine. Non, en fait, quand on n'a pas de moyens, mais on veut apparaître grand. Donc, il faut consulter chinois. Mais c'est bien, c'est une bonne chose. Est-ce que vous balobara au là t'as bien. Mais yo muto ta Chine, Turquie, côté mon noroté, na bateau ba ta cher. Mais est-ce qu'on a au côté là? Non, la mine, non, côté là bangoté. En fait, il y a ceci. Au moins yo là yo là tu suma qui cher. Mais est-ce que Michel tata ka nous là dans tout qui ba saleli. Non, mais c'est un courageux. Ah bon? Ah ben oui. Yo sumi cher, yo sumi 5, yo sumi 1000 euros. Oyebi na oyebi ça l'exemple de Viviane Westwood. Au moins idéologie Viviane Westwood. Ce qui elamba et bimi na collection, hein? Les années de 1500 livres. Mais après 2 ans, 3 ans, on a 50 livres. Donc elle donne la chance à tout le monde. Il y a quoi apparaître grand. Voilà là-bas, vente privée ou non, il y a Belé à Londres. Hein? Et Belé n'a pas solde, marché bien. Mais bon, ceux qui moutou, Dolce & Gabbana par exemple, à Kitty City, et l'Ambessili, au Luki Shinono Moko, à Bétélion, mais il n'y a pas de mal. Bah, on va toujours continuer. C'est quand même le ah, mais non. Il y a une idée. Ceux qui ont piraté Viviane ou sont sur au tombeau. Tenga na mona rapide, na mona kotimo ko bima boy lokwa ya Halloween. Mais c'est découragé ba na idée. Mais oui. Mais ceux qui en fait so voilà tango ba mi balan ba passe ça va. Banani wan. Banani wan. Na bona otanga po non la mina saki polémique na plateau là. Oui, ba pe na Paris. Ba ba chapeau yo lobi. Tenga to ba ta baby ba moto yo lobi mo baby ba. Bon, je les connais pas na sur na Paris to yibani. Ah, na mona moko za mo mulai boye, mais c'est pas ça. Zo mona puisque tala, on moni awe. Au moins là au moins ça là. On a la raté na chapeau na en plus je vais pas démontrer tout. Hein? Na ba chapeau na bango za la raté. Mais je dirais parce que nene ba tu ba comment tu bilamba na kati ya solo. Non, na évité. Puis c'est oyanga. Nana tuni po oya. Nana monate. Kota eza moi pla. Oya msuku na ba comment tu bilamba na kati. Nana monate. Est-ce que mutu na bino na tika chapeau suki c'est kota vraiment kuna. Mais peut-être ceux qui n'est commis. Ah bon? Oui, oui, bandé. C'est le roi. Ah. Yo, il y a un problème. Merci beaucoup na bela dinganga motema jila botala tala. Merci beaucoup na monsanga ngaka mingi Flossi belle ba belle ambara kuziama Sizodo V Arombi Toga son plan Medinde dans la toujours Junior Kadia Marseille Media salle na biso moko Lovilis na denzen ngezala toujours banakin. Pour moni batu balatara solo ba boza na ngote ko chambanga te. Osombaka te ko chamunoko te bato basombaka. Pour la mettre à paix mais pour pas Wemba le avant kufa na nzemu na moko albaki voita ku voita appelle que mission mo suka abi laté la me fitika nzoto enima ça veut dire que en fait la mine omoni na moi expérience dans nango so lingi ko se ruiner kota mamba bilama. Ah oui aux ambon te
so mutu ezate osombelo te sauf bilamba yebisa biso po mutu asombaka elamba ifazala mutu asalaka ou asalaka te po mutu yebisa ngai mutu asombaka elamba ifazala na mosala so mutu asalaka te non na logique yali mutu aza na mbongo ne asombi elamba donc awa siki na mosala te non mais so aza na mbongo osomba mbongo ngo azwa mais je sais pas mais si soki aza na ngo osomba oyo basalaka kope ah soki cop so mbongo ye na cop osomba mpe elamba te ozokourage bata kope non nazo encouragé cop te nao encouragé plutôt mpo nga nasalaka voilà oyebi ke yo mpenza nzambe atindeli oyo mpenza kaka ngai soki yebisa biso soki bato oyo balataka basaper soi-disant aotinda mwasi akende oyibele bilamba na magasin okouragea mpe bata bongo non moyibi so bakangi yo me famille ebebi te famille ebebi soki ozokoka te ye aza na ye afai na ndako matindi mwasi po biso wana pari toyebi bango baza wana na ntango ada bakoma na bamokolo mosusu mesala bapolémike na tika basi na bango bayibelaka bango bilamba na magasin baye bapesi c'est à déconseiller mpo ngai na otinda mwasi ngai ndo yiba te ebanda kutu ndeni ebanda ndeni so na mosala te na oluka et puis na otika mambo olata puis j'ai pas d'argent non opesa na bango il faut baluka mosala voilà tokomi na suka totika vraiment bato tokome tokocontinue message ya suka mpona bato nyonso oyo bazotalo na libota nomba otiki bango na mboka ya Londres na bandeko nanga na saluer la princesse the number one hein? Laura Seke batela petit bien nazozonga pale et puis Théophile Munganga donc wana Batunanga et puis le mannequin de Paris toujours na pointe na obosanate Didier Bango na LA ye akanga masolo nyonso ya LA so okekuna bengaye a servi yo lokwa mundele comprendre voilà ye donc problème exact et puis mon cousin le Gogan Tony Twengi na opesa mbote ya trop et voilà Didier Gang topesi mbote ce que ozali tozozela kaka nde balobi tozozela kaka tovata kwa bino nga mpe na mo chapeau mpe ya mutu nga mpe na otikala nango so omoi na mutu na nga eza nango chinois te me nga nazwi epa na ye voilà soki biso totiki oyo nationaliste okende nde tobandai kaka na kotelema totiki oyo mpenza ok mpenza malamu. Merci beaucoup en tout cas merci encore une fois ouais et puis bon nanga isusu ko remercier petit nanga Ketsilo alwa yekuta ko zanga te poye brassard et puis petit nanga Chitenge babenga mingi Nathalie donc yesu ba Viviane wesu de pamba donc nanga kana sisa na ba mibale merci beaucoup voilà tout ce qui est vraiment qui n'est pas toujours biso beto pesa mbote na baoya biso balingaka biso trop babi da toujours mutu moko à Londres c'est plutôt bata Paris boya deuxième émission na ngai na koyamba penda trésor ngando papa yoji tobenga pe bakaida ndenge ezalaka kaka basaper to pe toyamba susu Didier Nzongo mokonzanga ba tobenga tous les sapeurs boya ngana osala penda bilan basaper ya 2015 bao balataki bien na malili printemps na été babili loyo toza tobenga bino tout basaper tout o alinga ya koloba maramba nationaliste so imamba lokuta lati mabe numéro na biso yango wana benga biso na pesi mbote na toujours na réservoir na ngai Arnold Vuma bavuma 500 mégapixels na bosani te balobi ndeko na nga moko susu Junior Kadia merci média c'est moko na Paris ozosala masolo ezonima mokili bazonima na boso te ndeko na ngai ya prêté alataka mpe bien moto abetaka baforme Nevette Pablito carré VIP moto ambonga mninga na te Nevette Pablito carré VIP na bosani te Junior Kosi bato alingaka poto na poto toujours na poto Junior Kosi na bosani ete Junior Kosi Jordan Maingi
bato tout je donne maingi na bosan bango te mima wetu bomoni nationaliste na bien no la Londres mima wetu camarade de bela dinganga mima wetu na kati ya Londres na pesio mbote ça na biso Lovis Denzel ça là ba événementiel ça ba fête kitoko moins cher ça la Paris tout ça wana babi o na betiote c'est que au solo raté solo on te solo babi chaque jour to kutana mardi et mercredi ou pardon tout un mercredi chez Nzonga atie spécial papa Wemba ndenge zalara to banda yango 19h 20h ti jeudi dans l'aube entre fele kolia komela foko so mantaba na yo na komela na yo tout un prochain numéro tout le monde na bipé tu as un album il y a frère Madoché Kayembe ezobima bientôt album ma frère Madoché Kayembe bomo na ngope comme to boko loba bomo na ngo sur le marché tu as un album il y a Serre na biso Marissa Kinanga avec son album na yi bomo na ki ba image nenga na ba répétition nenga préparer concert na ye azong na mboka na Allemagne ninge zalara toujours besoin a besoin na ye ya Serre Marissa Kinanga na tout le problème et pour un séminaire l'église contacter poto na poto ou la sur notre Facebook, sur notre boîte email, tout ça pour nous répondre. Bino pour Nasser Marissa Kinanga. Tout le monde dans le prochain numéro. Ciao. www.potonapoto